kasi omela masanga fort masanga wana ese ekota na nzoto omona tata azoloba lolemo na eza kilo mais il faut parler la vérité amen esprit de balle eza ba esprit moko boye ezopesa désespoir bato ebele bamela masanga bamela baboki bato ebele baza addicté okomona boye azokoka te lisusu te ata kovanda na ndako te basusi eleki ye parce que esprit ya balle esi envahi ye epesi ye désespoir aza lisu na espoir su te na ndako tika ye bato na nzala pupu okobina omeli obosani obimi wana na kwiti port yo omelaka masanga jour à jour bamonako na bar eloko nini mpona nini omela masanga na banda omela masanga naza 14 ans na banda omela masanga na banda bashimboki naza mwana moke para azalaki te maman papa te mais je vais vous dire quelque chose nazwa eloko te toza na maloba ya mokonzi ya mboka alobi ete mboka eza deja ya kokufa mboka ezali nde na eta oyo esengi kodelivre amen eza ya kokangama eza ya kokangama vivant mais eza nde bloqué ya eza neti mikuwa oyo ezalaki Ézéchiel azali nango Ézéchiel 37 ntango yo babatizaki hôtel avec tes jeux de l'esprit c'était l'hôtel de Dieu ou l'hôtel du Baal tu vois moi j'étais pas là bakomisa nzambe neti moninga na bango tu vois na kati ya mboka na Congo lelo toluka baninga nzambe te toluka baoyo baza bomoko na nzambe na Congo nde toza boye ozwaka bagene non pas bagene te nazoloka bato bomoko na nzambe prophète ozokita malembe 5 jeunes 5 garçons mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo monana katempeni mama kandelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la princesse de l'Éternel. Que le Seigneur nous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. Toujours à mon poste, comme dit Habakkuk, jusqu'à ce que la prophétie va se réaliser certainement. On est ensemble, il n'y a pas de souci, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À travers ces cantiques que va nous balancer la régie, je vous dis, soyez le bienvenu. Alain Kiakala derrière la caméra, j'irai mon coin. Donnez-nous cet élément pour la gloire de notre Dieu. Ça va nous permettre aussi de dire un bonjour à l'homme de Dieu qui est sur ces plateaux, le prophète Ali. Et on se retrouve tout juste après. J'ai dédié d'ailleurs ces cantiques à Papa Guy Labala, Maman Laurie Labala et les enfants qui sont là. Que cela vous bénisse. Marlène Bouy, Bissikabo, Landabiso, Nabandeko, Nyon, surtout Nakati à maison. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah, bisous. Pourquoi pas à ma sœur, à moi-même. Nika depuis les Issa, ma sœur à moi-même. Donc, Bandeko, lorsque le Seigneur nous donne, il n'y a pas d'eux. Voilà. Pourquoi pas, maman Betty Kokilia, maman chérie, je t'aime beaucoup de l'amour de Christ, tu le sais. À mes frères, je vous aime beaucoup aussi. Vous êtes avec maman, que le Seigneur vous bénisse. Maman Madé, l'un deux yeux, mais près du cœur. Nathalie Moussibou, ma générale, Lusako. Maman Betty, maman Fouratabou, je vous dédie ces cantiques pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salam
boye, sala boye. assis sur son trône, Sala boye. On y va. assis sur son trône, Encore. 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 Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. son trône, Yesu azaya kofanda. On y va. assis sur son trône, Afandi, 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 afandi. assis sur son trône, Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono te tika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. sur son trône, Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 non sans comment grandir, Gatela. 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 non sans comment grandir, Kaka. Kaka. non sans comment grandir, Yambalo ya taba ministre bakokata. non sans comment grandir, Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. comment grandir, Katela. 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 non sans comment grandir, Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dosé. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Adaba ministre bakokata. comment grandir, Adaba généraux bakosala nini? non sans comment grandir, Nalobi adaba ministre bakosala nini? non sans comment grandir, Adaba président. non sans comment grandir, On y va. Katela yetoke. On y va. Parce que somme la masanga fort. Masanga ne se kota na nzoto. Au moins tato azoloba, le lemo na eza kilo, mais il faut parler la vérité. Amen. Musala nzambe mobimba azoteya, mais soko zotala boya se alanga azana kwiti ya nini ya diamba. Azana kwiti déjà ça beti ba bombe. Biso to kanisa aza déjà monté dans l'esprit, nous aza monté dans notre esprit. Azo impacté biso ba démon. Basala nzambe bele biso basala nzambe nde tokenda liboso ko ndosambela bato. Bato wana bazo luka nzambe, mais biso to mema bango la lifelo. Yawana ba esprit ya bal nde bongo salemaka. Aaron azaye musala nzambe. Moïse akenda ko luka nzambe, ake ko luka 10 commandements, ake ko luka liloba rema de la maison de Dieu pour ba kota la promesse de Dieu. Pour ba mona ba accomplissement makambo nzambe en 2022 l'année de la gloire. Mais kozala batu oyo baza ba prêtre nzambe, mais ba balusi liloba nzambe la vérité ba balusi yango en verset. Bazui sikoyo biloko bali ba tiango balati yango. Bazui bana nzambe tellement bala nzambe bazai pressé na ngina bota ka siko, na ngina bala ka siko, na ngina sala boye ka siko. Mais ne vous dis bien aimé, biloko rapide ke nana nzambe te. Tala Abraham asala ki rapide bota ki Ishmael. Soko lingi obota na ndenga bon nzambe la nda nzambe. Okobota na yo Isaac. Penina azo seka. Ana azobota te. Mais Anna azelaki ya nzambe, la Bible dit tant azeli Samuel akota na libumu. Alléluia. Tika bango ba seka yo. 2022 kosila te ya yo ezoya. Amen. Esprit de Baal. Eza ba esprit moko bo ezo pesa désespoir. Bato ebele ba mela masanga ba mela ba boki. Bato ebele baza addicté. Okomona boye azo kokate lisusu te ata kovanda na ndako te. Ba souci eleki parce que esprit a Baal esi envahi pesa désespoir. Aza isu na espoir souté. Sopona abosa na ba misérable ba nini souffrance na ye akeka na masanga ake soki na soki wapi kuna na soki zwa kozaka ba bar moko boye okota kuna okoyoka ba musique wana ezobeta bubu obosani na obosani ke na ndako tika ye bato na nzala pupu okobina omeli obosani obimi wana na kwiti po yokanisi problème esili bali akosala oke problème na yo esila
Yo kanisaki problème na esili. Esili na nte komi kutu pire. Masanga eza solution te. Nangina tuna mutu moko boy. Yo melaka masanga. Jour à jour ba mona ko na ba. Ele nini pona ni omela masanga. Banda omela masanga na za 14 ans. Na banda omela masanga na banda ba shimboki na za mwana muke para za te. Maman papa te. Mais je vais vous dire quelque chose. Nazwa elo côté. Kosala eloko pona sentiment te. Kosala eloko pona vanteur te. Batu ba mona yo ke ozala nango. So ozala ka bongo ozo opérer na esprit de balle. Ba chrétien belé baza na kati ya milimu ya balle. Yazo kanisa za chrétien, ozala nu chrétien te. Un chrétien c'est un homme brisé. C'est un homme humble. C'est un homme azana orgueil, azana nini pride, arrogance te. Un chrétien au monde est, attention au monde à distance, soko fingi ya koki ofingo te. Ko finga za lola te. Au monde chrétien à liboso eloko à liboso ko fingo maman na ya fingo papa na fingi nyoso ti na yo moko kamo lobi asa eza maman au papa onde asambela na biso. Un chrétien a bien indiqué dans le monde. A indiqué dans makambo nzambe te, mais tu es bien indiqué dans les choses du monde. Il faut être indiqué des choses de Dieu. Les choses de Dieu est plus fort. La parole, c'est tout ce que tu veux. La parole de Dieu est l'okonyo sosoluka. Tant que chercher d'abord le royaume des cieux. Bazolo va chercher d'abord la parole de Dieu. Les informations, la puissance de la parole. Chercher d'abord le roi et son royaume. Lorsque tu vois, aujourd'hui, le loba, et comme master, on masteriser le loba, comme maître dans le loba, nesiko nyoso oyozoluka, et uzalaya yo. Okolinga kutute tala, bonheur, au monima matériel nyoso. Les jours là, reconnaître Yesu. Les jours là, on a un royaume. Pour le royaume, tu ne cherches pas toujours le royaume. Quand on attend qu'on recevoir le royaume, ou yo qui pense, yo me ressentir que non, j'ai trouvé ce que je cherchais. Amen. Mais tant qu'on comme à niveau, on a kimia shalom moka makas. Oza batu ba oseka o yozo sekate. O seka ne bango. Oka batu ba koloba problème ezali yozo mona problème te parce que yo aussi le alpha et l'oméga est en toi. Amen. Jehovah Jireh est en toi. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. C'est-à-dire que tu n'es pas paniqué. Oso paniquer, tu vas paniquer dans le bateau, mais oso paniquer. Parce que tu connais que le Seigneur est avec toi. Tu dois connaître ta saison. Faut y avoir saison na yo. Faut y avoir temps na yo. Problème maman Tiffany et là on a eu ça quand aujourd'hui. Et ce problème est ça sous dans Zambeti. Zamba ça pesi biso loko nyos. Weza munguna ndeto kuti na mokili. Asa bloqué. Mais si quoi bat bayebi nde munguna nde a bloqué ndengeni. Avant de moni ba information toujours pesa est très important bana Zambé faut ba yeba ndengeni ni satasi a bloquer. Neto za bo. So la porte na mutu sida est malade. Covid est malade. Merci. Dans le qui physique. Tout le qui est malade. Mais ils ont déjà dans Deutéronomie chapitre 28. Ils ont déjà one. Est-ce que tu attends bah effect na symptômes ya sida, bah effect na symptômes ya Covid, ya choléra, ya nini esa wana. La Bible dit lorsque tu m'obéis. C'est que ma message aux autres la pembo quand même pour tout qui kamale malembe. Yeah, il faut pas comprendre. Et tu as la pemboka. Oui, et tu as la mutunyoso. Donc toutes les nations. Toutes les nations. Face parce que aux autres ngela sur la démonologie. Tous en maloba ya mkonja mboka lobi ete mboka ils déjà kukufa. Eza kufa na terme nini? Quand il y a le bika bon wa. Ya, parce que na yoki yango. Yoza prophète, ozabi na makambo yimba démon, est-ce que mboka ils a vraiment kukufa ningo yebi démonologie. OK, dans le monde, il faut comprendre point de vue. Hein? Sur le point de vue en tant que prophète, mboka za kufa te. Mboka zalinde na état oyo esengi ko délivrer.
Amen. Eza okangama. Eza okangama. C'est sengi elonga na maboko ya monguna. Eza okangama. Comme dans le monde de l'esprit. Comprendre? Kokangama na okufa c'est presque. Non, c'est pas la même chose. Kokufa eza kolobake orose kwa lisu. Eza vivant mais eza débloqué. Il y a eza neti mikuwa. O ezalaki Ezekiel azali nango Ezekiel 37. Elobi mikuwa ezalaki wana eza ya kokauka nzambe amemi ye na kati ya mikuwa. Mais nous on parler sur la délivrance. Comment peut-on faire pour la République démocratique du Congo? Ou la question de Sukapotoki. Maman Tiffany, c'est très bien posé la question. Étant qu'un homme de Dieu, je n'ai mis comme Sarati, mais l'homme a la vérité. Comprends? Tant qu'un homme de Dieu, il faut avoir, le président doit avoir un conseiller spirituel. Azana. Un conseiller spirituel directif par Dieu. Parce que quand on a conseillé, mais si tu n'es pas, c'est pas directif, parce que conseiller, Azo Yebseni. Comprends? Azo t'as conseiller na CT. Mais Azo Yebseni. Parce que dans la minute, on n'a pas le temps. Parce que je vois ce que moi je connais. Pourquoi ce que Dieu m'a dit, on n'a pas le temps. Quel est l'hôtel de notre pays? Et tant que prêtre de Dieu, tu dois avoir notre référence. Point numéro 1. Si tu opères avec Dieu, Élie, à ça qui hôtel. Pour ma mboka échanger, c'est ça bon moté. Mboka ezaki mboka mobimba kaka Israël ezaki mbule bando betati. Pendant 6 mois, 3 mois, 3 ans, 6 mois. Mboka eza boye parce qu'il n'y a pas la pluie dans l'esprit. So, mboka mboka lobi mboka eza ya kufa parce que il n'y a pas la pluie, il voit ce qui se passe dans l'esprit. Tu vois? Mais si quoi tant qu'un prêtre de Dieu, quel est mon rôle? Quand on a buildé hôtel à Nzambe et puis na boma, na détruit l'hôtel à Baal. Si je détruis les hôtels de Baal, je vais établir l'hôtel de Dieu. Et l'hôtel de Dieu, c'est pourquoi? C'est pour le feu. Babte baptisé déjà hôtel de Dieu, vous avez quitté en Afrique du Sud, dans le stade. Les professeurs peuvent faire baptiser hôtel. Maman, ok. Na eloko yo lobi wana. Est-ce que tant que vous baptisé hôtel, avec tes jeux de l'esprit, c'était l'hôtel de Dieu ou l'hôtel de Baal? Tu vois? Moi, je n'étais pas là. Tu vois? Bon, il est bien. Oh. Non, nayo qui a pas nayo. Il tambola partout. Attention, il tambola pas partout. Si c'est vraiment, yoka na. Et l'autre est araboué dans Nzambe. Et il a lobby. Si je suis l'homme de Dieu, nous avons contredit ma camboti. Si je suis l'homme de Dieu, le te fait tombe. Comprends? Et là, on est prouvé que nous avons ça. Au moins, il faut tout rabat. Nous avons pas la main. Ok, nous tournons le lobby. Un prophète, Zana Moussa Nzambeti. Il faut répondre à Nini. L'on n'y a prouvé. Mais moi, je n'ai pas de seulement. Abi, moi, je n'ai pas de moko. Après quelques jours, le on est au salaire. Et la biso bien à précision, et biso et le ko retourner boyena et le ko est au salaire. C'est que fait d'être zolo baboy. Zambe fa confirmer maloba na zolo. Mais prophète na kati ya mboka Congo ndeto zabo. Mboka Congo. Et c'est très facile. Le problème est que Nzambe a ordonné biso que tokiki osungate mutu soki azana fuati. Comprends? Tu peux être malade, tu es malade gravement. Mais je dois te demander, est-ce que tu peux être guéri? Est-ce que tu crois que si je prie pour toi, Dieu va te guérir? Mais si non, non, prier pour l'engater. Je vais te laisser. Mais prophète, quand tu as un problème à Congo, et puis le quoi présent cette déclaration, là, je pense que le Congo va mettre un drapeau dans Israël, va s'embêter dans Israël, va passer à s'embêter dans l'ensemble. C'est l'importance de commémorer. Dans le stade, tout au Sambé. Là, puis par exemple, ma cambacelle pour la délivrer Congo, pour nous trouver au Kangama, président bizarre, famille bizarre au Kangama. Donc, solution, les autres zalatés. Alors, est-ce que, la fois passée, que ma ramsou va délivrer, c'est un peu offrande. Est-ce que c'est important pour me savoir dîme Yamboka? Ok, la question est question à lundi. Yamboka va payer ça on peut la pasteur moko. Ok, sur la lundi la question. Pour la délivrance. Oh, le problème est ça. Les question peut à dimti. Sagesse. Tout ça un problème ya Congo tout le monde connaît. Comprends? Et Nzambe soki beaucoup de na batu tala neti David. Tala na peso ka exemple. Ba David ba bien. Ba bien. Tant David a yaki wana. Ba yebisa kini.
oyoke maloba maloba moko soki nga nazali devine nga ya découragé nga tika bango mpenza Goliath asilisa na bango comprendre nauti zamba nabimi kobima nakuti bandeko na nga baza oppressé par un démon asali 40 jours azolisa bango kimia te famille na nga bapapa na nga baroi na mboka basi bavandi na bandako pays ezomouvre te comme un Congo comprendre mais je suis venu de la bouche naye kosunga bandeko na nga napesa bango puta mapa onini namona géant nde nalobi botikela nga nanu géant oyo nabeta ye mais bango balobi non tu es qui comprendre oyutika la bouche boy outi boy oyo koyebisa biso eloko nde problème avec les Congolais bakotikela batu oyo nzambe atindi basala mosala na bango makambo ya nzambe ekenda na position te makambo ya nzambe ekenda na appel na appointement ordonne ya nzambe il faut nde bazalaka na oyo babenga yango humilité comprendre pour gagner nayebi so je te jure mama Tiffany je marché avec Dieu namona basali ya nzambe ya minene oyo kutu nga namonaka yawo aye ntango amoniki assemble problème na ye changé te ye moko aye afukami nga tuni mpona nini abi ngana eza mwana na yo na molimo alobi te nayebi yo soko osambeli eloko wana ochange nga nabi oyebi ye ndenge nini abi te nalongoli nanu babenga yango bapete na ngai yo comprendre Saoul il faut longola bapete comprendre omona Goliath yo anani bawacha bapete na mboko po bino bato kala nde olobi bazwi badrapeau yoka nga nayebi te nga nazoloba nde na makambo na yo abi bazwi badrapeau bapasteurnanga te mamamboka biloko ozwaki yango na nini na net eza partout nga nayebi te nga nayebi te oya so bazwi badrapeau bake nango na Israël toyebi te banani bazwi basali na martyr banini mais ce que problème n'est que est-ce que bazwi résultat nini ce que pas ezalaki ekangami mais c'est que il y a quelque chose mais ba monique mboka za funga mayo ndo lobi ke za délivrance mais comment est-ce que président kolobaki mboka za funga maponga mboka sikufi si c'est contredit par rapport moi ce que je te dis c'est ce que je vois dans l'esprit que Dieu me montre que Congo est un mot vivant ba congolais faut ba congolais balandela nani ba pasteur ba même président à stade balandela nzambe parce que un congolais un vrai congolais après que le canal stade bimi mbongo bima s'il vous plaît prophète mbongo bimi faut to belango mbongo bimi ba même président à stade basala ba prière baloba makambu mbongo bima balia ba mbongo basala nzambe wala bazebele ba musicien o ndenge bia ba pete bazala kuna mbongo bima ebele ezali mbongo mbana mboka bima po ba ke sambela soit disant au président a déclaré ba pesa mboka na nzambe mais le président sa déclaration mboka eza ya kokufa mboka eza ya kokufa avant to kondi magé ba nso ba pe mboka eza ya kokufa parce que nan ba prière quitté mais après par déclaration ba bato akala wana avant président na biso oya kota Fati Beton ba memaki na stade ba sali ba déclaration ba lobi ba salisi ba prière makambu tutu mbula ko te panza bango te ba sisa prière na bango bien à l'aise ba pasteur ala boyi bango nyonso botanga bango mais le président zo exception ke mboka eza ya kokufa pe ba ye moko azali na stade basalisi ba prière mboka ka ya kokufa elingi koloba nini c'est que ba prière o basalisaki wana président croire na ngote to ba prière o salami wana isale fête ba prière o salamaki wana mboka eza ya kokufa ndeni même sur le plan physique même sur le plan spirituel eza kokoka ko ezala expliquer te parce que lorsque basena nzambe basangani même bible zoloba lorsque basena nzambe basangani faut moto kita tant moto kiti faut tout monde tombe le sanini et tout donc nyama face ni manifestation faut salema comment basena nzambe memi président mais président zo déclarer ka mboka ezaka ya kokufa comment to koki ko expliquer ngo bala nzambe eloko nini ezosala bosalaki eza ya nzambe parce que président mo bazolo ba ke mboka eza ya kokufa après ba prière non comment peut-on expliquer cela maman Tiffany jour mususu to kolobango eza na sujet moko boye balobi le trône et le prêtre c'est-à-dire ezaka boye na kati ya bible chaque omoni roi azana prêtre na yo mais soki prêtre na yo aza makasi te trône na yo aza makasi te ezaka bongo ezaka loi sikoyo na kati ya monde tene pe ezaka na minute oyo président ko sala ni sur le plan spirituel même sur le plan non les choses comment spirituel
Soit spirituellement, président vendit dossier. Comprends? Physiquement, au salaire l'autre. Na banani ce président pense ça. Oh, vendit ça, y a moko. Tu as la chaîne là. Ne? Faut avoir ça à recherche. Non, le balance sur la rabat mais je vais te dire la vérité. Dieu ne respecte personne. Dieu, si tu ne respectes, tu ne te respectes pas. Yo, vous avez un président, tous les cadres du monde. Mais à Dieu, tu es qui? Tu aimes son bébé. Tu dois lui obéir. Sur le cadre de la monia karango, parce que ceux qui n'ont lobby, lobby. Mais ce que je connais, je peux aider le président. Ouais. Beaucoup de choses. Il y a des choses, même si je vais mettre des prières de un mois, il va voir lui-même qu'il y a des choses qui vont se faire. Prophète Canané dans le monde. Non, voilà, je te dis. Et ça, il est au Salam Osikoyo. Ça, on a beaucoup. Na Sud-Afrique, tant que tu es en prison, moi, en prison, tu es en nini, babeng en stadium, neti martyr, non, babeng en nini, martyr, il y a football. Donc, ça la nini, croisade. Tout ça la croisade. 5 minutes ezali belle. Na zoa penza mikole Saint-Esprit tala na yebisa kutu mwana nga bana na nga mulimu. Abiza na église bele to sangani ya libanda ya kati. Na yebisa boko mona eloko Saint-Esprit osala. Na yebisio le Saint-Esprit na utaki 7 jours ya prière na jeûne. Tant na kitaka na podium 5 minutes ezali belle. Le Saint-Esprit a kanga place nyoso. Et comme un tourbillon partout. Mutu ta bouger. Bah comme ça la publicité tu l'as tout non non. Ce n'est président Bengio lelo. Oui. Ton cabinet président Bengio. Bah sur ça la sélection ce qu'on va faire l'ensemble au bossa na bon service voilà. Au ça sélection non pour le moment na koki ko ça la sélection té et loko ça la maka ba ça ka sexus c'est zali boy. Ce qui na biblique hein ce que bo choisi ba l'idée hein ba présentera bango nyos liboso. Comprends? Quand vous présentez, Dieu le présente devant le Seigneur. Avec prière. Comprends? Et l'on sur ensemble sur le sans prière, c'est corrompu. Deuxièmement, ce qu'on a pointé battu. Et l'on sur le sans sanctification et purification, c'est corrompu. Quatrièmement, il faut, et l'on c'est à consacrer. Mais parce qu'il était consacré. Comprends? Après ça, après l'okoyo, Zambatinda qui kosa. Tela Moïse, Azaki, avec Dieu, nous sommes tous les versets. Comprends? Problème ezali nde ba fonction ba biloko nzaba pesa biso na kati. Il faut ce qu'on va mon la mutu natali nzaba révéler na otanetina. Non, je ne peux pas mentionner parce que moi na Congo si je te dis la vérité, na Congo na kangaba comme minité. Mais je vois beaucoup de gens, des hommes de Dieu qui sont capables, même des femmes de Dieu. Bah ça capable, c'est-à-dire bateau bazaki na stade te bateau déjà babi on ne change pas l'équipe qui gagne cette équipe pour qu'il stade to kolo ba ba gagner te ba échouer pour président moko abimbo keza kufa da on a clair ngala yebi équipe wana te équipe ana na yebi ba on va passer mukolo bazana kati ba frère patrice bazana kati ba bato map bazana kati ba nani ba c'est belé ba pasteur bazana kati ko bato ba kenda te za ba apôtre mutombo bazana na monter ba pasteur Moïse mbe bazati siko so il faut ça net sélection sika na ozo bato ba kenda ko réaliser ozo bango surtout bato ba kenda te ndoko ba pasteur Moïse bazalate ba pasteur moni na kati ya ndako na nzamba ba prophète Dodi ba kenda te ba pasteur baze belo ba kenda te OK na kati ya ndako ya nzambe ezalaka bo ozo net bango na ochelo kabo publiquement na kati ya ndako ya nzambe ezalaka bo les générations au babimaki na Égypte na ba kotaki okomona ke kozalaki changement ya gouvernement dans l'esprit comprends okomona ke mingi ba kotaki na promesse ya nzambe ezala ba jeune et pourquoi parce que nzambe aboyaka bosalela na expérience comprends alingaka bosalela ye na fou comprends alingaka te kaka bo dépendre na esprit pa ba kolo bakala mingi basala nzambe na expérience comprends en alinga eloko na te parce que ermo comme eloko mo ba changer direction yo ko douter ngo
parce que yo yebile na wanati. Comprends? So, nazolo belaboy. Quand Caleb na Joshua ne va pas il y a des gens qui sont l'expérience avec Dieu qui peuvent entrer. So na ko pona bango. Comprends? Mais il y a des gens mingi na ko pona bango ti. Oui, tu vois. Non, nazolo bakaka généralement. Na pona bango ti parce que ils ont ba komisa nzambe ti baninga muninga na bango. Tu vois? Na kati ya mboka na Congo lelo to luka baninga nzambe te. To luka ba oba baza bomoko na nzambe. Na Congo nde tozabo ici. Là aux aura ba jeune. Non, pas ba gente. Nazolo ka ba tu bomoko na nzambe. Prophète tozo kita malembe 5 jeunes 5 garçons. 5 jeunes 5 garçons oyo oboko la sélection dans 5 jeunes 5 garçons. Ya, Orwana nyoso tango représenter nga. Na komona bango na présenter. Non, représenter lobby o baza ba jeune pasteur, o baza ba jeune pasteur Kastoke. Na ba kombo te na na tanga 10 yo pona 5. Na ba kolope na tangi 10 yo pona 5. Oh. Ah, wana ozala difficile parce na yibi bango te na discerner bango. Te na présenter bango pa nzambe ti. Te oyeba bango. Yoka, to koyeba na za rien. Tala, okoyeba ne pas battre. Mais pas nzambe so yeba. Nous a prophète. Prophète pas na. Un prophète pas nzambe na poninga ko za prophète. Nga lo wa prophète na boya mo. Mais nzambe mo ba yebisinga soki naza na nzungu na kati ya ndako. Mukolo ndako ndapona ka iloko nini na kolambela nango. Et tant que prophète, jeune prophète, pasteur, jeune pasteur. Maman Tiffany, avec Dieu, on renforce la protocole. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Na sepeli vraiment na koyoka émission oyo eza vraiment kitoko émission et puis beau supporter biso ebele na bino ba question et puis ils ont la passion de la prière sambela ka mingi jenaka so comprendre le côté obengi Maman Tiffany obengi ngai o toko répondre na ba question nyonso mingi ba réponse yaka tango zo solo na biso à téléphonique. Amen. Et là comme susu to partager ba prière na ba audio pour na bino nzamba pambola bino mama samba pambola bino papa ba jeune garçon ba petite nzamba pambola bino au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom et bonne année. Numéro na ngai c'est plus 243 90 40 91 590 plus 243 90 40 91 590 et ça na WhatsApp na kati batu wa Obenga. Merci, que Dieu nous bénisse. Bye bye, shalom. Ciao. Amen. Azamwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete